Comme nous l'avons annoncé il y a quelques jours, le rendez-vous est confirmé. Ce samedi 26 avril 2025, à l'hôtel Sultani, le général Edi Kapende s'adressera à la presse. Un point de presse très attendu, durant lequel il compte dire toute la vérité sur l'assassinat de Mzee Laurent Désiré Kabila. Mbote na bino mokili mobimba zota la humble serviteur na bino Pegin Sasa na ba itandoike na ba réseaux sociaux na ye pona ko démentir ba information lokuta oyo munguna aza ko lekisa na ba réseaux sociaux que soi-disant samedi oyo goyinda général Edi Kapende a kosala mobange na point de presse sur conférence de presse pona ko ba vérité soki nini ezali lokuta ezali archi-faux. Je vous parle en tant que conseiller privé, il y a général Edi Kapende, et puis ce qui information ezali, toute conférence de presse ezali, vous voyez que la voix officielle ezali, la RTNC, ou bien bande konabiso ya SIFA, oyo basimaka communication ya FRDC. Na ye pona ko kebisa badongolo meso nyonso, oyo bazali kosala makita pona ko luka ko bebisa kombo ya général Edi Kapende ozali héros vivant na biso oyo mokonzi mboka asise kusa oyo lelo yo Edi Kapende a défendaka république na terrain et non na ba polémique mbilinga mpiaka général Edi Kapende aza moto ba genre wana te na ye lisusu pona koyebisa bino ke bapandisango nyonso oyo bobengaki ngai ke information na ezali ya lokuta soki mokonzi Edi Kapende azali na posa ya kosoa na presse ma voix officielle ezali boyebi yango malamu. Donc boza la kimia général Edi Kapende asala musa na na terrain boyebi depuis mokonzi mboka anomaye kuna a placé na 22e région militaire musala oza ko salama ya ko battre la population na biloko na bango. Donc bolanda yoka te bilobele mwanzate pour général Edi Kapende ye aza moto a terrain ye aza moto ya biloba lobate Moutou, ya bimpiaka te, on a bisbino yangwana, je vous parle en tant que conseiller privé naye et non mon pandisango karaboye simple la nenga kibudiki. On a lobi nasir boyoki. Batuna soloka pour continuer toujours pour ça la campagne la binia mabe mais général Edi Kapende azali concentré ya ko sala musala naye oyo mokonda mboka apesa kiye et puis il lui restera toujours loyal, fidèle envers le chef de l'État, garant de la nation, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo.